que DJ Arafat oyo ya ivoirien oyo bana kine bele pe balingaka ye est-ce que daye to ezaka base sikoyo mutu azondima liwa ya DJ Arafat te le roi de Yorobo mutu azondima ngo azati parce que yé moko pe amesani sa bafani na ye na base lelo na minute oyo bana kini bana poto DJ Arafat alelisi ba africain le musicien ivoirien aimé par tous les Africains. Le roi de Yorobo, il paraîtra dans la Sunabisote. Botena beno beno luta na émission. Merci Momotomo. Kongo teke kezalia beno mosi kezalia beno mosi na Kongo ma. Salut na bandeko nyonso bozolanda biso à travers le monde. Jericho Betox votre humble serviteur. Chaque fois na biso rabino bopesa nga confiance kako bopesa nga wana parce que na ça la rabino ba news na moment ekwei ate écoutinga la position nini na rozwela bino ngora parce que musala na biso il faut topé sabino ba actualité ba information partout oyo bisikam oyo bino bozwami il faut comme la rabino. Merci beaucoup na bandeko tout ba abonné tout ya Congo Check TV, il y a les patrons, les boss, les leaders à Pembe, Sibou Mutombo. Merci beaucoup pour na chômage au longola biso quoi. Merci beaucoup na bana poto tout. J'espère que en collaboration na ya Gote Business na sima caméra to yeko tambusa moi micro baladeur muke par rapport ya actualité et comme les bino ba misusu bazo douter nango ba misusu ba tali ba vidéo ba misusu bazo lela to ebite ne to lo bakaka l'air est grave na musique, l'air est grave na politique, l'air est grave siko na musique. Est-ce que DJ Arafat oyo ya ivoirien oyo bana kine bele pe balingaka ye est-ce que daye to ezaka base ti sikoyo mutu azondima liwa ya DJ Arafat te le roi de Yorobo mutu azondima ngo azati parce que yé moko pe amesani sa bafani na ye na base dernièrement uteko créer loko moko ba utalaki yango aso beta mutu na kata parler makofi na niveau moko to yebiti mkala mingi te peso créer ke lomo na podium mutu matele na podium akangi abouaki mutu anyati mutu il faut sentir que musicien so beta fan na niveau moko to yebite so za ki base mais ndenge na so baboyeka na régie bazo illustrer image oyo avant makambo esalama asaka sous accident moko ya moto kaka moto oyo il paraîtrait parce que ngati sikoyo nazo ndimate que DJ Arafat akufi image wana bozo mona ngo alobaka par rapport ya après accident na yenga salaka ndenge lekaka mais lokola yé pas moto alingi moto mingi et lelo yo toye komona DJ Arafat il paraîtra za suna bisote est-ce que ça ka base to eza pena makamba solo mais lokola eza base te za makamba solo to sa na image moko to zwaki na ba page Facebook ba fan na ye niveau ba ye na hôpital esikoyo ba memaki ye ba fan mususu likola mir mususu na se mususu bazolela parce que DJ Arafat alelisaka bato tina bandule bomona na ndule moko abeta na Mali ndenge niveau bato balela bomona na ndule moko abeta na Côte d'Ivoire a présentant maman na ye na papa na ye sera na perdaki perte bomona niveau bato balela za na nzembu ne moko alelisaka ba fan na ye. Mais lelo na minute oyo bana kini bana poto DJ Arafat alelisi ba africain. Le musicien ivoirien aimé par tous les Africains, le roi de Yorobo,
il paraîtra dans la souna bisoté. Le on appelle match comme une vidéo. To kene na vidéo comme ça totala nenge ba fan ya DJ Arafat liboso ya hôpital esika ba memaki corps na ebo mona ndenge ba yaki yele ba yaki ko tala star na bango o balingaka mingi il paraîtrait à Koufi ngana lo baka il paraîtrait parce que to yebani ya côté business so itoza monoko moko to kena nous parce que na otambisa pe micro na bandeko o ya Kinshasa o ba yebi pe DJ Arafat ba lobela pe maramboyo par rapport à Oye Salami. Toké na vidéo, bon tozonga juste après. On dit la mort, il a fini de confuser. Ils sont là-bas. Il va commencer. Tu nous as fait ça.
Vous allez me dire là-bas, son crâne est attrapé goudron, il est mort. Il y a il n'a jamais existé comme ça. Voilà, dans le monde entier, bande Bosolanda biso na Congo check bo uti kota la image. Bo moni bino moko to katiku tundamu parce que image on est à 40 minutes. Ndenge ba fan ba meloman ya DJ Arafat ba telemi liboso ya hôpital. Po batala situation za ndenge nini. Je pèse mes mots. Il paraîtrait DJ Arafat est mort.
nazo confirmer on a outil parce que ti siko tozo zela nanu to mona pena qui est pour ba musicien na biso balingi bezi na niveau moko to ebité. Alors ya côté business toke na moi transition muke to so bandeko pe o to tambusi micro to so bandeko baloba pour ça la ki to connaît lengi to leka. Voilà, merci beaucoup la transition. Tozana ndeko, papa Emma. Nabi ke bomona ramona ke to kuta ineka na système ya tebi ke bana matanga, tara bomoni na batch, ser na biso Solange Mindonda tiki biso, mais na Côte d'Ivoire pe susu, DJ Arafat atindi biso, atiki biso. Papa Emma, mes condoléances les susu. Merci, merci Kobetox 207. Tout continue toujours rouler là. Donc passe il y a Staro et Silnante, deuxième passe il y a Star Nabiso DJ Arafat. Alors, j'espère que la musique nous l'a un peu moins mouké. Nana mouké, écoute, na rappelé yo. Na yo ka borna liboso bonabi ah. Bili kinto na komi ivoirien. Ngana yebi bina makitosh, ntengo ko libendi ngami. Oh, ouais comme sou babite yete ngami. Ojo ka muto ka nieste babite yete. Bo ba oseka ngami bina yo mo mutation bina bo ko disere, o ko distinguer bil na yete. Na vanda bo ngabite fo lukila ngam ne longine na mona ngolo atele ngabi ah. Mais ça va on est congolais boé. Maman a comme un peu fanatique. Voilà, maman a comme fanatique ne koyoka ndenge news et bimiwana salaka accident bazo na exception ba vidéo yo koloba nini bato musu bazo douter nango peke ezaka buzz DJ Arafat a kufité ya mesana ne ba buzz est-ce que a kufi ya solo na bi analyse nini ça ouais toyoki a kufi mais moi doutu mukeza po azamu tabajepe azamu na mutabaja ko sakanate yala mutabaja ko créer bien mo ba kembes de mo boy et kepe boy actualité bolani na suka na ba mo sekana na temps normal mais oyo bena na tali ba vidéo na tali ba image na tali public ngabi ah ta bezango ah moi doutu mukeska daye penza to vendre place sur muke to banana ko maniola ko calculer ko yeba ezaneti nini mais ce qui est vrai pena ninge bena communiquer sur les gabna boy azati atiki biso bena voilà atiki biso moi liloba suka na bandeko no so balandio par rapport ya Congo ezolela artiste amunene Solange Mindondo, Côte d'Ivoire ezolela pe artiste amunene. Il paraîtrait parce que on a confirmé monté. DJ Arafat, il est roi de Yorobo, atiki biso. Donc moi le roi de Yorobo. Donc moi de la fait ça maweza trop. Monde entier toujours compatir. Na ba ivoirien, nenge bango bi balela ka so papa Wemba, nenge biso pe kaka to sana bango de cœur. Mission d'abord comme famille so Côte d'Ivoire faut les côté balela Wemba. Déjà t'as la raison au moins bien. On est déjà ensemble entre nous. Frères Maweza au continue na que Côte d'Ivoire pe bazo le la maman Solange Mindondo. Na opia sala. Voilà presta kuna beta Chine zo le laye après ça Maombote, Libye zo le laye après ça Kadhafi mbote par rapport à Balai national quoi. Il a beaucoup travaillé pour ce pays. Donc tout ça on a monté là en tout cas Nzamba Sungabiso. Famille et Arafat, si réellement n'est journaliste à Zoloba, il paraît-il, tout le bon caca, ce que Zabongo, condoléances, la biche te présenter bino, sincère condoléances, Nzamba fortifié bino, yenem tapé saga, yebe mutasui. Toi na makasité, toi na kanda mogote auto robot to l'Nzambe, bien oya boto la biso, être cher oya zwa biso. Donc yenem ta sala nyonso to zonchi tout na maboko na ye. Et les cabines et puis abonné ça mettait manioso et ça et tous les fanatiques et Arafat donc Nzambe Asungabino merci. Voilà, merci beaucoup Nengo Ndimai micro Nabiso, merci papa Emma. En tout cas merci à voilà. Voilà. Voilà, merci beaucoup. To quelle sont la transition et bon to désannoncer analyse Nabiso to ngato sala par rapport ya liwa ya DJ Arafat le roi de Yorobo, un musicien ivoirien mais batu ba mona on dirait congolais. Et puis, il y a un idole na Bill Clinton. Et là, ça a plaisir. Il y a côté business, toqué la transition. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez la transition. Nous avons un système à vérité. Buka mona, buka kukila. Betou ni baou différence yena. Donc, tout ça, nous analyse, nous avons une vidéo par rapport à Sango parce que nous avons douté dans le mouké. Mais si bino jusqu'à maintenant on a douté que DJ Arafat est mort. On a douté dans moi mouké. Mais tout ce qu'elle a toujours connecté, branché na chaîne Oyo Congo Check TV.
et mosala na biso ezalaka topesa bino basangwa bomoni bafani ya DJ Arafat ndenge bazolela libanda hôpital ndenge baye kotala star na bango asali accident na moto ndenge peuple ivoirien bazolela DJ Arafat le roi de Yorobo. Donc kini pe tolakisaka kaka bolingo tozaka nango parce que bango pe balelela biso papa Wemba faut biso pe toloba makambo Côte d'Ivoire baza bandeko na biso on est des Africains faut to compatir na mawa oyo et okomela partout esiko africain azali. Merci beaucoup na Yagote Business na caméra na image. Merci beaucoup na Francis Mouloubacher. Merci beaucoup na Zola de la Course ma meilleure chemise na Zolelo Mabe. Merci beaucoup na Bella Dinganga Irène depuis Lyon. Irène depuis Lyon, Irène Lukeba babote na yo. Mbala sima na kopesa bino kaka basango ndenge ezalaka. Sango ezaki na pesa bino yango yo. Bo pesa biso confiance. Ozwi vidéo na Facebook pesa moninga. Ozwi vidéo na WhatsApp pesa moninga kozala égoïste te. Ayoka Gérald lobaki nini atongaki nani. L'air est grave na politique, l'air est grave na musique. La musique, l'air est grave, DJ Arafat, il paraîtrait à Daé. Tokutani à la prochaine occasion. Bye. Botena beno beno luta na émission. Merci beaucoup. Congo teke ezali ya beno mosi, ezali ya beno mosi, na Congo ma.